Tumechoka tunajeje, msifikiri kama sisi tunawapende, tufanye taga kuwakalisha. Tunasikia sana ndugu zetu wanapotea, ninasema mkwende kwenye mpotea na Kongo. Monisco mkwende tu, umetubia vitu vyetu sana tu. Pesa iliyotoka mlipopa kitu gani, mpita barabarani na magari kujibimisha. Kisha luzungu wenu tunapenda kwele kwele. Masha hilo ni mafupi kuisha mfuko mali. Ukozi kisekeni saini Monisco ikwele. Wabona Monisco usiro na bata lose. Aye mungu. Unasema mwene hatuwataki tena. Monisco. Awakire kuje. Najua wakie. Monisco. Happy yours. C'est vrai que la présence de la Monisco nous dérange. Mbote bande koba na soneko du Congo, mbote ba papa, mbote ba maman, ba oyo penso. Ba mesana kolanda biso na lolaka ya vulusi Kimbangu, lo sako mboka bino. Ba ipe ba mesana kolanda biso na lolaka Kimbangu Congo, lo sako mboka bino. Na yebiki ya solo na moni mama na biso Aurélie Zola, azali wana Lontin Zabu, azali wana Cédric, azali wana na biso Ilonga Antoine, azali wana Brino Kaila, azali wana ya solo ke na moni bobandi kokota deja poete boyo kanini telebino na mokoro na lebo bande ko bana so de Congo o ezali bongo télévision le laka mvulusi Kimbangu comme tolbaka tout le temps to bosa na te ko rappela kabino ke ezali télévision oyo nzambe atinda biso musala tozwa poete to sauver ba oya mango ba oyo bandeko na biso ya mangongi bazali komona danger liboso na bango mais pas na bango bazali komona danger wana te il faut bandeko mosusu babelelaka toza kobelela bandeko baza koyoka te Miss Clara losako epai na yo mpe namoni olongo bani wana deja ozali wana na biso ya solo bandeko bana so mikolo Kongo tobosani te mama na biso Véronique Mbala losako epai na yo tobosani te papa na biso Mafolo mama na biso Dinkela tobosani yo te yebi ke ba mama bandeko ebele oyo bazali déjà prêt wana pote balanda nini toli bino mokolo na lelo bandeko le 7/7/2021 le 7/7/2021 alors bandeko bana somme kolo Congo bandeko oyo nyonso bayebi ke lo na lolaka mvulusi Kimbangu toyaka wana to bandeka tout d'abord na ba conseil balobeke na kata bo moto ya moto ezalaka wana na vie ya moto comme tokokoloba ezalaka na biloko mibale ba principe oyo moto akoko bosa nango te ndenge ni vendre dans une société. Dans une société, la société c'est quoi? Ou la collectivité, c'est l'ensemble des liés oyo bato basangani. Il y a des comportements qu'il faut s'afficher. Ba comportement wana oyo elakisaka biso esika touti. Na tango bimi na libanda tozalaka ba ambassadeur. Donc biso nyonso ngai na yo na bandeko nyonso tozalaka ba ambassadeur ya mabota la biso comme ambassadeur ya ba famille la biso à l'extérieur. Comportement affiché na libanda ba comportement ba caractère ba nyonso bezali oyo ko afficher libanda e ko linga ko lakisa bato esika yo wuti libota na yo famille na yo. Dans la plupart des cas na 80% des cas ezalaka juste ba yebaka ba valeur bato et libota na ye eza malamu to pe ba para na ye ba etika ye malamu na comportement otoza nango dans la société. Voyez bien oui, c'est l'éducation de base. On a betaka to le bikolonio so ke ba deko. O ezali chaîne o na bela les grands secrétaires, o on voulu japona pona bino to ka teke, to pe sa bino information, mais to pe sa bino un plus na kacha
cervelle na bino plus na kati ya mitu na bino po ete moko na bino ayebaka ndenge nini éduquer bana na ye apesa bana na ye la connaissance les savoirs biloko wana balobaka ke soki moto azangi koyeba na vie eza liwa ya ndambo me biso tokoloba eza liwa mobimba l'ignorance tue l'ignorance oyo bandeko ebele bacongolais baza nango actuellement ezali zoboma bacongolais po ya solo eza koboma ndenge nini bacongolais ebele baza koyeba teke baza na kati ignorance mboka ezali kokende mboka ezali kokufa bango baza kotika na kati d'ignorance ku baka bako oyo banguna na biso baza koprepare contre biso e banani bafacilitateur bazali banani kaka biso moko bacongolais bokolanda yango lelo bokoyeba bokokamwa bamingi to biso basekele ebimi ebele oyo bandeko bayebaki te bakanisaki ke kobombana nzoka te basekele un jour de trop un jour de plus epai ya Tshilombo ezali mokili ya Congo ezali kokufa. Ce n'est pas seulement le Congo, mais c'est l'Afrique, parce que là, il représente ce qu'on dit l'Union africaine. Le maboko ya Congo, oyo présidence Union africaine est dans le maboko ya Tshilombo, mais l'Afrique belé, pas dans les jours à venir. Parce que Mondele a profité de la présence de l'Union africaine ya Tshilombo, et voilà, Bazako Boma Africa. Kachopa ezali kokufa na moment oyo Tshilombo wazali bazo faire silencier mikanda ebele bandeko bokozo ebateke ya solo Tshilombo sin même na niveau ya Union africaine même na niveau ya Congo ba dossier à Congo tous on a un problème très sérieux et là nous allons s'adresser à tous les Africains de faire beaucoup d'attention que vous êtes là en train de dormir n'oubliez pas que Tshilombo est en train de signer il est en train de signer tout pour brader l'Afrique pour hypothéquer l'Afrique. Tshilombo est là à la tête de l'Union africaine parce que c'est le Congo qui doit être là. Mais voilà, malheureusement, pour nous, c'est une déception de voir que oui, il est là, mais nous allons regretter tous dans les jours à venir. Mais l'Europe a signé de tels engagements, de tels accords avec l'Afrique, avec l'Union européenne. Qui a signé? C'est Tshilombo, le président du Congo, qui a signé à cette époque-là. Et nous allons tous regretter. Il est temps pour tout le monde de savoir que Tshilombo est là pour le Congo et l'Afrique. Alors c'est à nous autres de savoir comment nous allons nous comporter face à cet homme-là qui est en train de brader, qui est en train de faciliter tout ce que Oiseau Salapo était. L'Afrique est là hypothéquée, le Congo est là hypothéqué, le lot n'a pas occidentaux. Voilà, maintenant mboka bino nzamba pambola bino po etela o moso boka lelo ekota na kati ya tema ya moko na moko na kati na bino. Francis Lusako pa na yo Yves Ano nzambe abatela ekolo na biso olo sako pa na yo Shani Shungu lo sako pa na yo Jean Paul na Monique bokomi ebele ba mususu ba kombo eleki moi to pesa lo sako biso to pesi bino lo sako bino nyonso. Alerte otoye nango mokolo na lelo bomoni ba titre batepele baza kokamoke comment toyeba ke l'armée rwandais bakotaka na Congo 300 km son tampon paf son tampon est 300 km o esinamaki selon bakor o bakeleki na Addis Abeba na Sun City bakor batubisaki biso na monde entier basinaki bakor wana ba politiciens congolais avec qui o epesa droit lelo na kati ekolo Rwanda na Uganda de tout faire pour être bakota ndenge balingi na kati ekolo Congo. Les minéraux du Congo appartiennent au Rwanda, les minéraux du Congo appartiennent à l'Ouganda. Et bakosara nyonso bango balingi bakor wana basinaki wana nani bato basinaki bakor wana et c'est là que les politiciens congolais. Et aujourd'hui, ces mêmes politiciens congolais sont au Parlement, ces mêmes politiciens congolais sont au Sénat, sont dans les institutions du Congo, mais bakosara nini rien. Pour la Bango, il faut continuer à nuire. Mais en nuisant les Congo, ils doivent gagner la vie. Ils doivent gagner la vie, avoir beaucoup de millions, beaucoup d'argent pour leur famille. Où est-ce qu'ils vont manger cet argent-là? Les millions au bazar pour la Baboma et Congo. Il y a solo toko lukato et babiso babino. Mais ça passe au salaire topé et ça rend normal que nous tout à koko teka deux zombies ça. Est-ce que mon délai à koko salaire yango au kele blambo kanaye au brade mbo kanaye au détruire mboka andimela yo jamais. Je vous assure connaissance des gens auto-vivre pendant des années et il y a solo que bakosala yango te parce que la conscience
La conscience dans leur tête est au sein, mais comment je peux trahir mon pays? Et ça acte moko ezali diabolique, satanique, à cause ça, la moitié trahir son pays, à cause trahir en faveur des autres. Mais comment qu'est-ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, les Africains et surtout les Congolais, aujourd'hui trahissent leur pays en faveur. Il y a Bamindele. Mon comportement va jamais comportement mais aujourd'hui quelqu'un qui est à la tête du Congo, Félix Tshilombo, affiche le même comportement oyo banyama bako affiché tokobenge na tokobenga ye nyama tokobenge na bololé et tokolobake balobaka na proverbe moko na français balobake dis-moi qui tu fréquentes je dirais qui tu es na tango bisanga nani oviva kana ye nani tambola kana ye na obisa okiti. Donc voilà, total entourage à Tshilombo, total que tous ces voyous voleurs, les vauriens qui étaient en Europe aujourd'hui sont autour de Tshilombo avec des titres académiques bidons qui se croient aujourd'hui conseillers, ministres d'État. Mais aujourd'hui, ce au moins que Tshilombo se permet de brader le Congo, hypothéquer ma belle Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bolanda, il y a solo Miss Clara Alobike Mongol, il y a solo Tolbakago Mongol, Motowana za vraiment sur mon la tête là. Tshilombo directement te dit que donc oyo mwana akora ki na santé bien te na bo mwana effectivement Tshilombo na bo mwana ba ko dia bakiti ndenge mwana na ye wala jo ce qui Antonio abane ko lia ye moko pade qui sait il est d'accord. Alors tu dois que mwana qui a solo akola ki l'éducation ma bé et aujourd'hui à brader Congo pour na tapis rouge. Toujours passé mon moment difficile, il faut le dire, il faut l'accepter. Pour un nini poété, Tshilombo alingi tokoma na niveau wana. Alors, nakanisi une époque oyo musée a choisi pouvoir, les musées aye a eu pouvoir, aye kokuta, boba zaki na mabele kolo, Congo ezalaki banani, ba moboutiste. Les moboutistes oyo nani moto nani musée aye kokuta na kati kolo Congo, amekaki kosolola na bango. Akangisaki bango boyebi bino nyonso. Est-ce que musée asalaki bien kokanga entourage nyonso ya moboutiste o bazalaki naka Mobutu oyo ba détruisaki mboka atia bango na prison ya makala et après quelques jours abimisaki bango avandi na bango abandi kosambisa bango non nakangi bino mpona problème politique mais vous avez détruit l'état, vous avez détruit le Congo, le Zaïre à l'époque. Mais alors moko na bino azosama mbongo ya ibaki bamingi bamonaki mabe bamingi bakritikaki nani qui azosala rendement de compte tout ça règlement de compte pardon mais à la fin des comptes tout talent to jebiso na bino asalaki malamu akanga bango to pe asalaki mabe to zui image moko oyo à l'époque ya Mobutu to nanda biso na bino qu'est-ce que nani musée asalaki na époque wana Bolanda na bokebi nyonso. Alors c'est parti. Le premier début ce samedi 6 décembre 1997, les anciens dignitaires du régime Mobutu, 32 au total sur les 35 internés au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, anciennement prison centrale de Makala, ont retrouvé pour quelques heures la liberté, le temps d'être reçus ce vendredi 5 décembre 1997 au Palais de la Nation par le président de la République, José Laurent Désiré Kabila. Le chef de l'État a tenu à lever l'équivoque sur le motif de leur arrestation. Aucun de vous n'a été arrêté pour des raisons politiques, leur a déclaré José Laurent Désiré Kabila, le magistrat suprême du pays, qui leur a précisé qu'ils étaient détenus parce qu'ils étaient redevables au trésor public. Ce n'est pas pour vous rendre la liberté que je vous ai fait venir, a fait remarquer le chef de l'État, mais il n'appartient qu'à vous-même d'être libre. Il suffit de payer ce que vous devez à l'État. Démocrate, José Laurent Désiré Kabila a donné la parole à qui l'a demandé. Certains d'entre vous m'ont écrit pour se plaindre de cette identité. Motif politique. J'avais dit que notre révolution est pardon pour donner le motif, ce qui est tout à fait vrai.
soit poursuivi pour sa participation au régime que nous considérons comme le plus généreux pour avoir créé le malheur de notre pays. Nous le faisons par conviction de ces grands pardons vrais. Et non parce qu'il y aurait des pressions extérieures qui peseraient pour nous ou qui forceraient notre conscience à ce qu'on soit obligé de pardonner. C'est pas du tout ça. Je vais donc vous le dire avec conviction que personne ne sera poursuivi pour sa participation à l'œuvre abominable du régime de la Deuxième République. Nous voulons tout simplement que nos frères Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo na kalisi Bolandi na bokebi nyonso oyo muse akangaki ba oyo nyonso bazalaki na régime ya Maréchal Mobutu. Alors, biso tout la question de l'eau, avec ce qui se passe aujourd'hui, lobby, s'il y a un changement dans ces pays-là, ces gens qui sont autour de Félix Tshilombo méritent quel sort? Ton Lukarato et Babiso Moko pour être les retours de Bakango. Bateau nyonso bazali tout autour de Félix Tshilombo. Avec tout ce qu'ils font comme trahison, avec tout ce que Bazako Sara le lot du vol, notre trésor public les a vidés, notre baquet à l'état nyonso bazaliko depuis Bazako Sara nyonso. Et alors bandeko biso lobby, bandeko yo bakoya lobby na bokonzi na kati pour le Congo. Faut-il tout ça là? Est-ce que makambo yo Mouzé a salaki ezalaki erreur, ya ko pardonner ba mobutiste, to pe ezalaki fallait pas mériter sort na bango parce que ba bomaki mboka. Voilà, ben, pas passé et recevoir sur des présents. Aujourd'hui, donc, au monde, il y a le bakike, à fouiner dans le passé, parce qu'il y a un engagement, il y a pas d'enfolaire, parce que passé, il y a pas ma paix. Alors, voilà, puis toujours le balilo, qui en tout cas, bateau, va mériter pardon jamais. Bateau, nous sommes avec Tshilombo, tu dois avertir, bango, va mériter jamais pardon, oyo mousse à salaki na oyo. Donc, dans l'époque où on a battu à Mobutu. Donc, déjà, avertissement, il y a moi parce que Mboka Ezali en danger. Voilà, comme Mboka Ezali en danger, tout continue à Katia Mosino, l'actualité na biso, comme Sabino qui alerte toujours comme Sabino Lelo Ezali. Vous savez, na Katia Bandeko, non seulement Basalaki, Rolanda Mikolo, Bayokaki, Tshilombo, a qu'elle vendre na Katia Goma. Qu'est-ce qu'il est allé faire na Katia Goma? La mission de Tshilombo na Katia Goma ou albeki a installé état-major na Katia Goma, boyoki ki ate na Katia Nord Kivu, état de siège pouf. Nani atinda ki Tshilombo ata état de siège na Katia Nord Kivu na Ituri. Ba oyo batinda ki banani. O batinda ki na kanisi boyebi bango ezali les Américains via l'ambassadeur Amak Ama. Oyo a commis plus qu'un ambassadeur, a commis président Yekolo Congo, ou a fait sa ordre dans l'armée, dans la police, dans les institutions, il y a même des Congo. Mais ça n'a pas arrêté là, il n'était pas seul. Les Occidentaux, les Allemands, les Belges, les Français sont derrière cette histoire-là, il y a état de siège. Et ceux qui ont raté, tu le parti, qu'est-ce qu'il est allé faire à Nakatia Goma? Parce que les gens sont épimés pour les Tokolobe la vie dans le Tshilombo joue ces grands jeux, Oyo, ba occidentaux, ba pesier à Salapona pour Barkalse Congo. À Salaki à Mondengeni, même si que non, tout ça a affaire avec les soldats d'autodéfense. Les soldats d'autodéfense, qui sont-ils? Ce sont des gens, Oyo, Bamsouba, Benga Kabango, les Maïmaï, les autochtones congolais. Alors, Tshilombo, il fallait ça approche, n'a pas soldats d'autodéfense. Aller sur place, essayer de voir comment il faut corrompre les gens qui sont là. Tshilombo est parti avec des mallettes de dollars. Tshilombo est parti avec des millions de dollars. Des millions de dollars, des sang sales de nos frères, du sang de nos frères, de l'argent de nos frères. Alors, à Kominango Wana, Tshilombo, la mission a approché les moines, a approché les autochtones, a approché les jeunes,
Et effectivement, ce qui s'est passé na kati ya Goma, na bandinga ndinga noso, oyo bakende kinango. Et alors, bandeko bele bakokamwa. Et le konini et Saramaki, qui étaient les grands facilitateurs ya oyo nyoso, et outiko Sarama na kati na Goma. Parce que, Tobi Sabino, la suite des années. Facilitateur numéro 1, il y a ce qui s'est passé dans kati ya Goma, et Zali, Monsieur William Yakobo Yakotumba. Yakobo Yakotumba est parmi les facilitateurs. Oyo a déjà corrompu, consulté depuis bien avant. Na bateau ya entourage ya Tulombo. Comme il aime bien l'argent, on l'a proposé l'argent. Il était prêt pour travailler avec la FARDC Touti. Donc, en ce moment, je vous dis, Yakobo Yakotumba n'est pas avec nous. Yakotumba te dénoncer à plusieurs fois dans la démission et belé. Effectivement, voilà le chez Oyo Yakotumba Asari. Bande koto senga na bino ba like na bino sera biso plaisir. Yakomona ke so bozo dans l'émission attentivement ba like na bino sera biso plaisir. Alors, Yakotumba Oyo toza ko benga les grands corrompus. Yakotumba a facilité Tachouana et pas ya Tulombo pote Tulombo azalaki na mission Oyo ba Rwandais ba Ougandais batinda kiye na mabele ko le Congo pour na approcher ba soldats de l'autodéfense à affaiblir Bango. Alors, Tulombo est allé na kati ya Goma bomona ki azalaki asalaki ba séance nyos ko kutanana na ba étudiant bomona ki na ba jeune tout ça bomona ki na ba coulisses akutana ki na ba mwami. Les Mwami traîtres, quelques Mwami traîtres, ils vont infiltrer, par contre, les Mwami qui sont les Mwami pour la meilleure compréhension, ce sont des chefs coutumiers. Des chefs coutumiers, des notables, ils vont benga kana est des Mwami. Des Mwami, ils vont infiltrer dans la katia, village, na katia Kivu, Batouana, Basaraki déjà prêt, Basaraki déjà un grand travail d'avance, Oyo, mais quelqu'un influencé, Mwami Moussous. Alors, moi, je suis avec l'argent des enveloppes pour chacun d'eux. Alors, Mbongo et Kawamaki Yébé, des millions d'argent épimi pour corrompre les Congolais, Mwami, jeunes, chef, notable, société civile, les responsables de société civile. Tous parce qu'ils sont satisfaits parce qu'ils vont mbongo oyo Tulombo ayaki nango akabolela ki bango nyonso basuyango. Pourquoi? Pour quelle raison Tulombo a accepté de prendre l'argent? C'est notre argent, nous en fait. L'argent makila baba congolais. Mbongo wana esongeli kaka na bino moko et epesi et corrompre ba congolais pour être batika bitumba ba bundela susu mabele kolo Congo. Alors, biloko wana nyonso eleki wana na mabele kolo Congo pour nini batala ndenge nini bako faciliter bango et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise et kota librement na kati kolo Congo. C'est le début de l'occupation militaire na kati kolo Congo et c'est déjà fait. C'est déjà fait, je vous confirme ça que les soldats rwandais, les soldats ougandais sont déjà là avec les tenues de la FARDC. Ils sont là déjà, dans le Congo, dans le village, dans la ville épelée, ils sont déjà là, officiellement. Aujourd'hui, je vous dis, côté Djawana, depuis déjà 2 semaines, donc, qu'est-ce que Tulombo est allé faire? Tulombo est parti là, était là pour vous distraire. Tulombo a distrait tout le monde. Et alors, là, vous distraire, qu'est-ce que vous voulez dans l'entretien du système qui a calmé Bino Kata distraction et Ougandais, Rwandais, Kota, et c'était fait, Rwandais, Ougandais, Koti, Nakata, Nabele, Congo. Alors, Rwandais, Ougandais, Koti, pour quel objectif pour balkaniser Congo, pour occuper Congo, il faut pour tout. Donc, la stratégie, Oyo, occidentaux va jouer officiellement par le bien côté, mais il va passer à Ndengewana. Va passer à Ndengewana. Alors, avec quelle étiquette les autres, quelques-uns, va continuer à Katia, FARDC, les autres, va causer à Ndengenin, au bazo salabasal, au bazo salabasal, les adeptes de la MONUSCO. Les adeptes de la MONUSCO. Oyo, adeptes Oyo, recrutés par la MONUSCO et les autres, Oyo, armée ougandaise, l'armée rwandaise, en disposition, il y a la MONUSCO.
Quel est le rôle que Batan Bakosala na Kachama Bele Congo? C'est quelle identité? Donc, baso jouer, baso continuer l'identité à ADEF. Avec l'identité des ADEF, va partager Misala, va partager ma tâche. Oyo basui, va travailler comme ADEF. Vite, na bango ils ko égorger, ko massacrer, ko salva massacre na Congo. Les autres, oyo ya armée nationale régulière, oyo na Congo na simaya FARDC bango ne ba sembe patasuko sécurité autour ya bande kona biso ba sa bango que non, il est temps oya to solola na bino eloko. Alors na kati ya peni na kati ya nini bande ko zali bona ndanga na bokebi nyonso pote lobi moka tuna ngate papa sala obise biso makambo te ndengene chaîne moko te ko biso makambo parce que toujours on a source avec des précisions. Alors na kati ya peni na kati ya Nord Kivu ba généraux ebele ba bane ko kosa. L'exemple trompé sabino ya général moko na Congo ya général Kambale Kabamba. Général Kambale Kabamba ya groupe Mai MCLC. Général Wana Oyo bakose ke azali arrêté. Général Wana a commis arrêté ndengenini avec ces gens bazaki na mba soldat na yesu ki 12 tout autour de lui. Balibi non bakangi bango na FARDC akangi bango azali lelo comme au Kangami. Le Kouta des farce. Général Wana a joué chez donc nous avons mensonge. Général Wana a joué chez nega bayo kwa na kinachilo parce que général Wana akuta na kinachilo ye moko bakuta na chilo balibi non comme na sana bakebele ba yebinga comme na ko kota kuna o seraka lokolo bukanginga na batu okangai na batu nga et puis na ko bokela kuna nega ba chema sara de kono biso ebele o bakangi bango chilo bakangi bango moye ba sara autre bezate chilo bakangi bango baza affaibli. C'est actuellement les chefs oyo général Kambale Kabamba asali avec chilo bakangi akei wana azo jouer oyo chez quoi tromper vigilance yaba les autres autochtones oyo ya armée nationale du peuple de Congo o ba tobele laka ba mai ande kona biso wana ba kotina chez wana ba ke politique ba bino ak bakangi biso comme ça totiki musala wana nzoka te pat wana nyonso na bise bino ke nota pays. Je dis bien nota pays. Tous ces gens oyo bozo kanisa ke bozo sakana na ba Congolais, bozo kanisa ke bozo sakana na makila bande kona bino oyo ba kufa na kati ko Congo oyo ba tuti wana ba pomi non bozo be sakana na molimo ya bana. Bozo sakana molimo ya bana na bino, attendez ce qui va vous arriver. Tout ce monde est très ko bandana ya kotumba ko kota na ba général lokola Kambale Kabamba bango nyonso wana ba kofuta yango trop cher. Ba kofuta yango na makila na bango moko. Makila na bango moko ekofuta trahison oyo comme Tshilo Mope makila na ye moko ekofuta trahison oyo. Alors bato wana ba ye bakango ke bakozala ba corrompu wana nyonso bakozala assassiné tué par les Tutsi. Ba Tutsi bakotikelaka bango tante bakoboma bango. Alors voilà bande ko odele ki bino makambo eza koleka na kati ya Nord Kivu na kati ya Beni na kati na Ituri que ezali grave en ce moment où je vous dis que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sont déjà là sur le sol du Congo. Nani asali opération wana Tshilombo muta asali opération wana officiellement parce que affaiblissaki quelques-uns parmi bango a présenté ki bango bongo et batona va se laisser faire moyennant l'argent. Aujourd'hui bakanisi ke bazana la paix. La paix c'est la bokolela. Tozana bino awa tokoloba ba général ba suki wapi ba bango luka ba zonka parce que ba bango espérer beaucoup mona o ba tuti wa kosala boko yeba. Voilà la fin de cet outil. Aujourd'hui, la Katia Beni, pour continuer avec ce dossier de Beni, la fin de cette la Katia Beni, il y a tout. Au besoin de la Katia Beni, va lancer appel. Ils ont lancé l'appel à la population. La population de travailler ensemble pour la consolidation, consolider la paix. Voilà, bakoi na Katia piège, il y a tout. Donc, tout. Au besoin de la Katia na kati ya FARDC voilà ndenge expliquer bino ba bani ko jouer déjà chez na bango que ba approcher banani ba citoyen ba approcher ma population. Pourquoi ba lingi ba approcher la population? Bon la dossier nous toujours ba au grand complet bazo sara chez moko ezabo oyo ba ADF bazo passer la vitesse pour la créer psychose. Les ADF de la MONUSCO créent la psychose, la peur. Alors les autres côtés, les autres
Tutsis qui sont dans la FARDC, les Tutsis de l'armée rwandaise comme ougandaise, nous avons lancé appel. Non, 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 venez, venez, nous voulons travailler en collaboration avec vous pour la paix. Alors, Kuna, Bango Kakabati va travailler pour la Koboma, Bino va créer la paix, et de l'autre côté, les autres ont peur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner ces données, faire confiance à qui? À ces Tutsis qui sont dans la FARDC. Voilà, les Kambo Oyo, et Zali Kosalama, Nakati, Nakituri. S'il vous plaît, Bandeko, Oyo Noso, Akolana vidéo, Oyo Nabanda, on est bandé. Aussi, même parti, au Kati, au Tidele Bandeko, au Bazana Katia, Kivu, au Bazana Katia, Ituri, au Bazana Katia, Nord Kivu, partout, Bazali, le Bela Bango qui sont en danger. Bamonika, vous avez qui Mbongo, Bano Pesa, Bango, textuellement les opérations, Oyo, Nani Ngoyou Lunda, Asalaki, avec la cancer à 97 ou 98. Ngoyou Lunda a fait la même opération que Félix a salé autrement, parce que Ngoyou Lunda est passé dans plusieurs villages. Ngoyulunda lokota minduki Ngoyulunda koropa pesa ba mbongo ba ko sa minduki. Et après, qu'est-ce qui est arrivé après? Les massacres. Vous avez oublié? Mes chers amis, n'oubliez pas. Retenez cela que Ngoyulunda, en passant par là, il vous a demandé de revenir, de remettre les armes, de remettre les armes moyennant $50, moyennant $100. Vous avez remis, et après, il y a eu massacre de tout type. Il y a massacre qui vient. Et heureusement, nous sommes à Bikissa Mingi parmi vous. Voilà, même erreurs qui continuent aujourd'hui avec Tshilombo qui est venu vous corrompre moyennant l'argent pour vous avoir. Et vous allez tous regretter ce que vous avez pris comme l'argent entre les mains de Félix et Tshilombo. Donc, la FARDC, ils ont réussi de la FARDC et du gouvernement tout que le lot va travailler pour la faire occupation dans le Congo. FARDC, Azawana, Yaba Tuti, Basoda Wana Bazaba Tuti, et à 5 ans, il y a vous travaillez dans Bango Longo. Vous travaillez dans Bango Longo parce que, comme Baressir, prend la Katia Basoda, on a d'ailleurs très bien. Baressir déjà, dans le niveau, il y a groupe, il y a la société civile, il y a soldats, il y a quelques-uns. Maté Bango déjà, l'armée est là. Et l'armée, elle a accepté officiellement que non, parce que la balkanisation, parce que l'occupation de la Congo, mais que non, nous allons travailler avec vous. Mais tout ce que vous allez vivre là-bas, c'est l'occupation. C'est l'occupation ougandaise et rwandaise que vous allez vivre parce que l'armée qui vous appelle de collaborer, de travailler avec eux, c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Voilà, bandeko na biso tanto bandeko belela, bandeko na mona on dirait maseki, et bandeko koma ya solo bololo et bandeko joie à lire nango na masolo to belela kabuto nango. Je vis le socle pana mama Rose Gamme, le socle pana yo CCTV Goma. Surtout yonde ko na biso na kanisa CCTV Goma, ozana kacha Goma, prenez ces images là tindela bandeko, yebisa bandeko les dangers est là. Boyoka on a chaîne musuté kaka na chaîne parce que beaucoup nous font confiance. Au besoin de sa information na souci pour que voilà beaucoup entre nous sont tombés dans le piège de Tshilombo et les Rwandais et les Ougandais. Bakoy na piège wana ba américain, bakoy na piège wana ba allemand, surtout les Allemands sont très impliqués dans cette histoire là. Malheur à vous parce que vous venez comprendre malheur à vous parce que il y aura beaucoup de morts. Ne pensez pas que la paix qui vous demande là, que la paix, vous n'aurez jamais la paix. Donc, ça dit que crimes ont continué, massacres ont continué, parce que le plan d'extermination doit continuer. Sinon, les Occidentaux, il faut exterminer les banques. Le plan est mis en place et les facilitateurs, c'est qui? C'est Tshilombo et les Ougandais et les Rwandais, faciliter, massacrer tout en tout. Et alors, nous allons prendre possession de ces sols-là. Pour nous, moyen de discuter la bouche de santé, par nous, balingi basa vraiment que ba occuper ma belle wana et ça n'engage pas soit Australie, n'engage pas soit États-Unis d'Amérique, n'engage pas soit ba quoi et belle la catégorie. Voilà le plan wana. N'a zo gisekitango, wa changwa marche Félix Tshilombo yemoko. Voilà tout le bani. Tshilombo ala na kata plan facilitateur avec les autres tous Rwandais et Ougandais parce que ça la musala wana. Voilà bandeko oyo tobelelaka eza pona intérêt à biso nyonso bandeko na biso kozolanda biso bobosana te kopartage video oyo bandeko nyonso bayoka yango ke ya solo ezali kokoma grave.
Alors, bandeko bolanda vidéo oyo ya bazo yeba mo. Ele to veni mama imai kusangana mpinge na varse. Otangalo. Siasa ya denga ngo adui walono lusuku. Hiyo kwa inove wa fresh. Na mbele ya yose no takimuna utakibo. Tout toléano et les délégations, il y a un PDG, il y a qui boucle la présidence du trésor, il doit taper la population et tout. Il doit être là, depuis Belgique. Voilà bandeko na biso bazali lelo baza ko ko se positionner te mingi na kati na bango bazo tika na niveau local et tandis que les autres bazo ko ya na niveau international bango batika na niveau local kaka na kati ya ba village. Alors beaucoup ne comprennent pas encore que bazo sakana na bango parce que bazo comprendre que le message c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit baza na kati ya mburi mingi bazo ko sa bango dans la politique. Dans la politique, comment? Non, il faut créer des partis politiques. Bientôt les élections. Si votre parti est représenté dans le niveau, niveau local, dans le niveau de la province, beaucoup sera dans puissance parce que parti n'a pas de député. L'élection, il y a le quota, l'élection, il y a déjà mafia. Mais les gens ne comprennent pas. Que non, la politique, il faut que chaque groupe ait un parti politique. Voilà, pas bêtise. Si vous pouvez partager le message, la politique ou la démocratie n'existe pas et ça ne va jamais exister en Afrique. Parce que sur la démocratie existe il y a solo aux États-Unis d'Amérique où il y a le plus grand démocrate de ce monde. Oh, basali tricage avec l'élection, oh, bino soboyo kike, et ça qui l'élection triquée na quatre États-Unis d'Amérique, boyo kiango, et les kiki wana, et les lots, bande qu'on a plus sur la carte d'Afrique et Bénin, bazo continue toujours à parler, na plus oui, la loi électorale, oui, la loi de la CENI, bandeko, s'il vous plaît, bande qu'on a plus s'il vous plaît, pour les aider comme telle nation, les aider comme telle nation, où allons-nous, combien des élections vous allez faire pour vivre normalement comme les autres peuples du monde? Combien d'élections qu'il vous reste encore de faire pour vivre normalement, pour avoir des autorités dignes d'être autorités pour défendre la nation Congo? Combien d'élections il vous faut encore? Parce que biso nyonso pasi wana biso nyonso toko vivre yango elongo. Alors bandeko s'il vous plaît otika okosa bandeko to bungele kolo Congo na ndenge sengeli to yate na kambe élection s'il vous plaît parce que bazo mima bino élection kuna déjà Nord Kivu Ituri parce que bakati yango eza na maboko ya ba Rwandais bino bozala kaka distraction les politiciens congolais nous distraire là la kati ya kati Kinshasa na koloba que non oui biso élection boko kende et Nord Kivu et Ituri boko tika na maboko nani boko tika ngo na maboko ya ba Rwandais na maboko ya ba Ougandais et bino bozu le reste. Ah ba politiciens la biso quelle malchance pour toi ba jara ba politiciens na kola biso o ils allaient malchance. S'il vous plaît. Tout ça comme on a le lot, mon qui les a connus. En regardant, Bachien a mindé, tout ça comme on a quatre parlement, il y a mindé l'Union européenne, parlement à Bango, tout ça des députés européens qui parlent de cette histoire qui se passe au Congo avec la MONUSCO. Les députés européens qui parlent dans leur parlement, ils parlent des dossiers de la MONUSCO. Ils doivent voir clair qu'est-ce que la MONUSCO fait en RDC Congo. C'est une grande mafia. Oyo l'ONU a organisé avec les multinationales pour même armer pour terroriser les Congolais pour détruire l'économie du Congo. Les lots, vérité, retrait partiel, des trucs comme ça. À cause de ça, mais toujours à Congo, les concernés. Vous les concernez, les politiciens congolais.
vous les concernés parlementaires congolais, parce que vous avez aussi, vous avez un parlement, l'Assemblée nationale. Mais je vois très mal en ce moment où le pays est en difficulté, où le mot qui me maison c'est qu'un pays n'abino, où le bino moko ba politique congolais, vous avez un bâti, vous avez une corruption, bah qui me sous, bah parlementaire me sous parle de vous, vous se sentez ridicule quelque part, vous parlementaires, vous vous sentez ridicule que non, quelque part là-bas en Europe, les gens parlent de notre pays. Et les parlementaires européens parlent de la MONUSCO qui sont chez nous ici au Congo. Et la MONUSCO, l'autre côté, la MONUSCO font des massacres là-bas au Congo, ils tuent au Congo, ils volent, ils pillent le Congo, mais en compétition avec les multinationales. Mais vous-même, les parlementaires congolais, vous êtes dans la distraction. Vous, parlementaires congolais, tous dans la distraction. Donc, faut-il commencer à accepter? Oui, mais c'est notre côté de la distraction, cherchons l'argent et on laisse ces pays-là comme ça. On te dit qu'à tout ce temps, qu'est-ce que vous voulez au geste? Vous, parlementaires congolais, vous, peuple congolais, la population. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous victimes. Il y a ce qui se passe au Congo. Mon rôle, c'est que moi, je suis épargné, cette femme ne me regarde pas. Si ça ne te regarde pas, ça va concerner tes enfants demain. Ce qui est le lobby, le lobby. Et alors, lobby parce que tu étais là. Tu es en train de vivre, c'est là. Qu'est-ce que tu fais? On vous dit tout le temps, allons-y, même par des actions individuelles et ciblées. Tout ciblé quand même ennemi. Tout ça, l'action, et ne même pas comment non, on a compris que vous êtes là pour nous détruire. Alors, toujours il y a bien, mais la bien à cause de vous. Allez-vous-en. Mais personne ose. S'il vous plaît, réveillons. S'il vous plaît. Na bonde les bidons na kombo ya voulu skimbangu dans tout. Na kombo mama qui parle tout en tout. Na kombo ya nzambe ya mpungu tulendo. Otobel la kabutu na mo. S'il vous plaît. Parce que na motina na lo banzambe boyo kango nzamba bimiti mutuna bakute poil le lapino. Na ma patate le lapino. Mais boyo kango à travers batide de mibaye, passer de le kola piso. Na yena le bino que nzamba sengi na bino. S'il vous plaît, botala même avenir de vos enfants. Mbongo zana soukate, botala même avenir ya bana na bino. Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants demain? Vraiment, le Congo, s'il vous plaît, le temps que ça nous fait très mal de pleurer comme ça. Mais il faut le dire, il faut le faire parce que c'est le besoin de salité, alors, nakanisi bandeko, batepele pe basimo ba mbongo na kati ko Congo à la fin des comptes batikango. Exemple moko to landa nanu image ko bolanda ngo comme ça to le to sabino ndenge nini eza ko. Voilà bandeko to de son partenaire Oscar Mukengandoubi alias Osso, diamantaire expert évaluateur, né le 25 mai 1981, diplômé d'état en pédagogie, gradué en mine et géologie, marié à 3 épouses qui le laissent veuve. Il était père de 35 orphelins, dont 20 filles et 15 garçons inconsolables. Il le laisse aussi 2 milliards de dollars dans son compte en banque, une bonne quantité de diamants et plusieurs amis et connaissances consternés. Voilà, Bandeko, cet homme vient de laisser 2 milliards na kati ya compte. Est-ce que vous pensez que Mbongo Motoati, vous pensez que ces enfants-là vont bénéficier d'ango? Non. C'est-à-dire que sur les années Mbongo Yamalamu, il fallait créer ma société. Donc, ce sont des conseils et qui vont déco. Beaucoup de solo par erreur oyo et ça la makamingi na bande ko ba congolais oyo parce que tortiller bande ko ba musu garder l'argent na maboko na bango na bandako na bango et bande ko bazali ko tortiller lelo beaucoup après quelque temps papo ya kufi oyo beaucoup basi wana na bana wana ba kelengani mbongo beaucoup na ngote boyo ka wana ba yoki wana c'est fini et ko kede ndenge wana 35 bana wana ba ko nyokoma pona nini parce que ba conseil à bateau ba congolais ba yoka ngo milité ba yeba raté ndenge ko s'organiser dans la vie
pour être société ça la malade société et ça les remplit na bato oyo et ba ignorant na kalisi à tous na ba millions ceux qui entourage na yo environnement na yo eza pourri au salaire rien avec des milliards là et ba ka ke ko ya kaka donc c'est à dire que voilà conseil to pesi ba ndeko nyonso oyo ba so la da biso ke ya solo ezali eloko moko ke chacun de nous ameka ko zala nango angele polobi tolela ya mote. Voilà bandeko na ngai bana some kolo Congo na kanisi toza ko continuer na information na biso tokei wapi tokei na kati ya mboka Bunya na kati ya mboka Bunya nini eleka kuna na kati ya mboka Bunya Bolanda mboka yale gari ndani ya maji gari mtu ndani yale kule kicho kama anasema alikuwa njoo alikuwa kutoka ndani kwa pole njoo maji ndani inondation na kati ya Bunya ya kusakana kontinere mavipi yote majumba la yote Voilà bandeko na kati ya Bunya kuna mbula enoka kia makasi pont banini nyonso ebuka. Les dégâts, je continue à évaluer les petits ponts séparés des quartiers et les quartiers je suis à l'endroit exactement où les enfants sont abandonnés, sont dans la rue parce que leurs maisons Voilà bandeko na kati ya Bunya bandeko bazala kati ya Bunya plaire aujourd'hui bamingi bazali na libanda pote bandako na bango nyonso ebukani ekei na mbula bandeko bana some kolo Congo na kanisi toza wana to continuer information na biso président haïtien na kombo ya Jovenel Moïse assassiné depuis ce matin à 1h du matin plus ou moins 7h heure de Paris président haïtien baboma kiye na kati ya ndako na kati ya résidence taye banani baboti ko assassiner le président haïtien. Alors balobi c'est un groupe d'individus oyo bazali non identifiés mais babaneko parlait espagnol alors ba continuer la résidence ba attaquer mwasi na ye mombali azuba bal a profit mwasi azali na hôpital. Voilà ce qui s'est passé na kati ya Haïti mokolo na lelo Haïti ezali en deuil pour être président na bango bauti koboma yi to continue sous une information na biso ya munene na kati na France. Kati ya France, qu'est-ce qui se passe entre la France et la République démocratique du Congo? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bandeko batorotenge na bino article moko awa troisième vague ya Covid oyo ezali déclaré na kati na mokili balobi ke vague wana ezako boma makasi babengi yango variant na troisième vague oyo komi makasi na kati ya ekolo Congo. Et alors la France considère le Congo comme la zone rouge. Zone rouge oyo France a considéré le Congo et selon les RFI qui annoncent la nouvelle, la France vient de classer la RDC en zone rouge concernant la pandémie de Covid-19. Ces décisions indiquent la même source fait suite à la circulation active du coronavirus ainsi que la présence de variants indiens dits Delta préoccupants. Donc, le pays est qui inquiète les autorités de la France. En conséquence, les autorités françaises n'autorisent les voyages en provenance du pays rouge, entre autres les Congo. Donc, France a interdit les passagers au na Congo, bakota na France.
Et voilà, on se pose la question, nous, chez Nabatamayele, écoutez, la question que nous allons nous adresser aux autorités françaises. Au bien d'interdire votre avion, Air France, d'aller au Congo, et vous interdisez les Congolais de venir, de ne pas entrer en France, et vous laissez Air France aller au Congo. Alors, on comprend rien du tout. Donc, vous autorisez votre avion Air France, mais vous refusez les Congolais d'entrer. Ce que c'est que Mboka Mayele, en ce moment, pas Congolais peut autorité en bon. Ok, l'avion Air France n'atterrit plus au Congo. Donc restez là où vous êtes. Air France, quand c'est Air France, faillite. À cause d'argent, ils acceptent que Air France est qu'elle est au Congo. Mais les Congolais, il y a en Belgique, en France. Ah, surtout ce que Congo, ils ont la chance d'avoir des autorités à Mayele, le coup a pisonné Malam. Vraiment, franchement, c'est décevant. Décevant. Voilà, la France qui joue avec les Africains. Aujourd'hui, c'est la France qui occupe plusieurs positions. Il y a ma base, tout autour du Congo, que nous savons, je vous dis déjà que la base française, elle a déjà créé dans le Nord Kivu, elle a pris de 7 bases, Oyo, pas français, va se bâtir dans le Nord Kivu. On va dans l'occupation, Oyo, bâtir, on a, bango nyonso partir partager bakwe bango bazali pour extraire ba minerai ya kati ya Congo. Et le lot va dire que non, ba Congolais pas que dans France. Nous, on s'en fout. Je pense que ça va profiter beaucoup plus à Air France. Alors, si les Congolais étaient vraiment autorité madame bon, allez, c'est bon. Alors, ne venez plus chez nous, restez là avec votre avion aussi parce que votre avion aussi, on interdit à l'avion de ne pas venir ici parce que c'est l'avion. Si les Indiens aujourd'hui à cause de qui? À cause de ces médiocres autorités. Pourquoi les Indiens qui étaient malades, les autorités congolaises ont accepté les avions venant de l'Inde et qui sont à le Congo? On se pose des questions. Mais quel genre d'autorité que nous avons? Quel genre d'autorité que nous avons? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quelques français, parce que l'homoko y a indien ba boîti bango na kati Congo pour que variant wana maladie wana et qui na makasi na mabele Congo. Et aujourd'hui ils sont premiers de dire que non, les Congolais posent dans la zone rouge, ba créer une zone rouge et sont premiers comme ba pyromane de dire non vous êtes dans la zone rouge. Alors papa ma follow na kanisi soko zali koyo kabiso wana esengeli pa ma follow soko koko ya nini oyo koko le bela biso à propos il y a ce qui se passe na kati ya MONUSCO, les autres MONUSCO, les ADF de la MONUSCO, les loba commis officiellement les ADF ya MONUSCO. Donc ne dit plus que les ADF, il faut maintenant dire que les ADF de la MONUSCO. Maintenant c'est officiel que les ADF va faire partir ya ba MONUSCO. Voilà papa ma follow losa komboka yo maloba omboka. Losako papa sayala mama Congo bande kobena Congo na pese losako na Congo ya bakoko na Congo ya mvoloshi kimbango na Congo ya emeri nzambe bongo tolendo oyo nde akabila biso na bolingo na ye mabile oyo ba ngudo oyo bauta soki wapi bazanga destination baye pite bauta wapi bakokende wapi bisika nyonso na mando mais biso nzambe bongo azokubakila biso parce que Nzambe azana bolingo na ye akotika ka biso jamais. Et puis toyebaka malamu ke na jargon ya sagesse balobaka la loi de causalité. Ce que tu fais, te fait. Les loups et l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc quelqu'un de tien. Et loko oyo tokotika ngote. Papa sayela na pecho matondo mingi lokula ofesinga liloba. Na kwepenye makamumi bale papa sayela boko ya oyo ba signature ya kilo bazo kosala na ba paya oyo nyonso bazosala. Entre temps au même moment bazo kosenga biso dialogue. Mais bazo na biso bazoba na bango te lokola oyo kushi oyo nani Joe Biden azo kolata na pantalon na ye. Bazo na biso te lokola mvwela ya musengo ou bien ya mbango. Dosi to la muki. Soki balingi, soki baza makasi ya solo, soki baza makasi. Soki balingi makambo ya biso batika banduki, bai ya koluka biso bena kongo na kati ya biso na kati ya mboka. Mais soki baza makasi, baza ya na banduki,
entre-temps basenga biso basignature bayebaka bien bitumba oyo ezali bitumba ekokende ntina suka epuis mongunia tosi tomarka ye azali barbare oyo bawuti mosika oyo babengi mindele bayeba malamu ke tule asigne te makambo wana etali biso te biso nde bitumba yango wana bajeune makambo ozokoloba papa sayala andeko bajeune bazokomprendre biso te bazokomprendre te baaction cible individuelle napesi deja makambo ebele basala ngo balingi kosala te parce que elembo wana soki esalami bamboka tovandi bakotuna me ndenge nini bendele na biso ezokopela moto kuna na se me bajeune baza mayele te iso toyebi te makanisi eza nini baélection bazokosenga seni oyo bazokosenga ezala depolitise me bana oyo balia nini eloko nini balia yango wana bazokomprendre te ozokotelela butu moi tozokotinda baaudio biso tozali bafaucon biso tozali baaigle oyo tozokota na si ya mai ozwi biso obimisi c'est-à-dire basekele nyonso ezoleka tozoyebisa bango bango baza sur le terrain olie baaplike makambo tozoloba bazolinga te bayebaka malamu andeko na biso bitumba oyo eparme motuku moko te epuis bangulu oyo lokula baye tobenga bangulu parce que ngulu aza na ye zoba soki akoti na bilanga moto ayebaka teke na nyoko mpe na zamba esila yango wana systeme ya mindele oyo badosa alors naye na monisco bandeko boyeba malamu monisco akotaka na congo depuis octobre 1960 général ya liboso azalaka un allemand Karl von Horn yembe moto akotaka papa lumumba na papa kasavubu bapenga onu aya kosalisa bango yango na papa lumumba alobaka on a fait confiance na bato oyo tokanisaka te eza organisation malamu nzoka nde bayaka kokorompre bandeko na biso mpo lelo tokokomana bango baye na bacorruption bango baye na makambo ebelebele entretemps bazosenga biso toyokana toyoki MONUSCO actuellement la MONUSCO est commandée et dirigée par ma Canadien ezali la police canadienne bazuzu bango bazali wana alors il faut toyeba malamu distraction bazosala bino mpona baélection oyo kilo bazosala bino bajeune bozoloba nini botika basitingi ya pamba ozwa eloko tozoloba action individuelle ciblée soit bendele tia moto wakomona ndenge ekolingana bendele ya ondiri bendele ya Amérique bendele ya Allemagne ya France ya Belgique ya Grande-Bretagne ya Canada bandeko oyo tozoloba soki esalami me mokolo moko bidio echange makanisi echange bakotuna bamboka lokola baallemagne lobi papa nalandaki papa saa nalandaki sénégalais moko azokoloba ke c'est la France qui puis l'Allemagne mais Allemagne azali sur moise bakotaka na baorganisation ebele c'est l'Allemagne qui finance la politique c'est l'Allemagne qui finance les églises c'est l'Allemagne qui finance toutes les organisations l'UNICEF l'OMS c'est l'Allemagne qui est là ozomona Allemagne te mais ngongo ya Allemagne ezokoleka c'est l'Allemagne oyo avandeli parc ya virunga na barwandais c'est l'Allemagne qui finance tout mwana oyo bozobenga Charles Michel me batinye na Belgique na union européenne kwani batinye parce que Belgique ekoti na kati union bomba bazotinga Charles Michel na kongo ya toyebi te soki Belgique yango existaka encore comme un état parce que toyebi à notre entendement la Belgique n'existe plus wana nyonso ezalaka lokuta depuis bono akufa Belgique mpe ekufa daye bazalaka na histoire te papa sayala ezali makambo tozomona biso moko moto na moto aza na mosala na ye ezali teke biso tosala mosala moko oyo alobi oyo asala action oyo asala action oyo aloba alors bitomo tokosala teke kaka nayebi te comment expliquer alors pour cela tozokopelela toujours la France azala soki bazali bato moto azwi décision soki azali soba te akata
vol ya Air France na Congo aka Dakar ma sorti bazama kelelete sorti bazama kelelete batika ba vol wana ikelete mais MONUSCO mais entre-temps bango bazokende vol la bango ezokende na ba vaccin ozonga ezozonga na ba minere badokota nai badokota banai badokota mate c'est-à-dire badoyo il y a plus de respect, chers compatriotes, maman Congo. On ne respecte pas quelqu'un qui manque de respect. Donc, on n'a même pas peur. Yamoto. Entre-temps, papa Sahel la sali, entre parenthèses, nous avons une déclaration, il y a un bongo. Alors, par rapport, il y a le roi, il y a mon frère, il y a profité, pour y éviter, alors, il faut passer à la poursuite. Ya bato na zo ko publier loi ango yo tiki makamu ya kingamu ya kisango okoti makamu ya publicité alors finalement tout son contrat on va les chika to komi ango bongi jela on ya bisanya ko bonga jela tolanda kayo yo ya osema kufa c'est pas notre problème et on va y avoir ya sala donc tout ça na soma na wote choki mo pêche poisson choki a mon azor parce que ça y est poisson mais bon son d'alors alors voilà il y a MONUSCO aye ba kamalamu to tika ba monte ba be ko na kiso ba toi ba yele ko tiksa ba bende il y a Air France choki baza mais puissant akata ba relation akata bon il y a Air France na de la papa ça yana na uzao ta mingi tena kuma ba poko na kuma politique bango na tout sur manoba engeta matondo papa mafolo na kanisi wa moli na laksi bino oyo nde kuboza komona wana esali nde évacuation ya nani ya Laurent Mosengo. On se pose des questions bande ko botana nanu quelle humiliation que nous vivons en RDC. Ce que vous avez la photo oyo et j'ai présenté humiliation ya état local à Congo. Mosengo de son vivant où il est encore vivant, on s'en fout. Mosengo a travaillé avec l'église. L'église où il a travaillé à Zeraki Mona Moussala ya Vatican. Que nous savons que Mosengo a Zeraki Mona Moussala Vatican bandeko bolibisi na ba oyo nyonso bazako lela Mosengo oyo bazako selaba ba évacuer a kelele wapi. Ba évacuer tala soni. Est-ce que mon kolezali boyo ka mondele moko ba évacuer ye na France a kelele na Belgique, ba évacuer ye na Suisse a kelele na France ou Suisse. Mes chers amis, quelle humiliation en Afrique. Ces gens, Oyo, Lokola, Mosengo, Bazarakiwana, travailler au service de ces gens-là, des décideurs, au service de l'église. Oyo, Basali, Moula, Ripeli. Est-ce que Mosengo ne sait pas qu'un jour, il va tomber malade? Pourquoi Mosengo n'a pas eu sur la carte gouvernement, ba hôpitaux ya malonga te din et ko servir ye ba soigner ye na appeler koloko. Nzamba ko punir bato. Nzamba ko punir bango parce que voilà. Alors les autres ne sont pas des humains comme vous, bato na bazo kufa ko ba imete moyen ba évacuer bango na ligne. Le rebelle bazo kufa na carte Congo, ba évacuer bango wapi. Et pourquoi ka yo ndima ba évacuer la kanisi Nzamba ko to ako sambi sa bato. Bafanda na mboka wana banda l'époque Mobutu. Et banda l'époque Mobutu, mafia na mafia, corruption na corruption. Batonga hôpital moko ya malonga te na mboka. Hôpital moko ya malonga batonga te. Et bango bazela kaka non, il est malade, évacue-moi. Tinga en Afrique du Sud. Sans même se gêner. Quelle son humiliation ridicule oyo ba konzi soi-disant ba konzi ko le Congo ou ya Afrique basalaka. Ce sont des cas qui sont de l'autre côté, non, pas évacuer. Et combien de Congolais ont Koufa sans évacuer Bango? Banane Bako Toro plutôt wana. Et c'est qui Bangote? Et c'est qui Bangote depuis l'époque où Mobutu que bato Mobutu que Aza malade beaucoup soigné wana. Na kanini nzamba ko toze pe na kanti mingi boyoka ke kaka na kata avion Koufa. Pour aller parce que nzamba permettre ka ngote. Yo bomi mboka bino nyonso 3C. Bino nyonso bomi mboka religion. Ba politicien na ba multinational bomi mboka alors lelo comme obela santé comme la muté non bo évacuer et bon ba congolais bon ba ko évacuer ba ngoro pour yo
Donc, Zambé a pardonné piloté. Voilà, pas de collaboration, autolbaka qui est malédiction, na bateau, nyonso, oyo, baza koye bateke, o bazo sala bandeko, et ko songela bango, na bango, bako futa kaya mojo. Bako futa ngo parce que, bazo nyoko la peuple Congo. Bazo ko nyoko la babe na Congo. Bazo ko trahir ma belle Congo. Bazo ko kede ko faciliter bango na ba détruire ma belle Congo. Zambe pe azo tala bango. C'est là pour moi, et ko yera bango. Voilà, Congo, les gens comme le Félix Chilombo, aujourd'hui, officiellement, a salé son boulot. Et bateau va fier amortir tension, le comme bien. Ils sont là, dans le Congo. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que nous avons à permettre de faire le Congo? La guerre sera longue et populaire. Là, je vous assure déjà. La guerre est causera longue et populaire. Et ils ne pensent pas qu'ils ont gagné. Ils ont gagné parce que Chilombo les a facilités. Aujourd'hui, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, sur le sol du Congo, c'est confirmé. Ils sont là sur le sol du Congo. Est-ce qu'ils ont gagné? Non, ils n'ont pas encore gagné parce que les Congolais n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les Congolais, ils ont surraté. Zambépe, ils ont surraté. Zapanza, Kumba, Kongo, Mongali, Vidi Mukulu, Mungu, Baba, Mungu, Amilele, Zambiga, Ungu, Kalunga, ils ont surraté. Et bon, on voulait ce qui m'a dans tout le monde. Alors, vous nous dites que papa. Félix Chilombo, quelle malédiction. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? L'argent sale de tes frères, soi-disant tes frères. Marguerite, on a Bantou. Tu as le sang Bantou. C'est une malédiction. C'est parce que c'est une malédiction pour toi. Tu trahis ton peuple. Quelle malédiction. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas le perdre. Tu ne vas pas gagner avec cet argent-là. Où tu iras avec cet argent? Des millions, des milliards. Où tu iras? Vous ne connaissez pas. Il police quand même Mitelengano. Ah, comme Mitelengano. Ah, je vais te quoi faire? Mitelengano. Yo encore, ça ne peut Caïn. Oteka papa, Oteka bandeko, Tissignoso. Caïna. Où sont tes frères, Caïn? Caïn, Chilombo. Où sont tes frères? Où sont ta famille? Famille baza wapi, ba tante baza wapi, ba oncle baza wapi, ba kende wapi. Caïn, à cause d'argent, tu as vendu tout le monde. Caïn, qu'est-ce que tu vas dire le dernier jour? Na créateur ya batouana. Caïn, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Tu vas répondre quoi à mon tour? À quel bateau la pese qui bango, ba vina bango yo katia na kati. Okoloba nini? Tu n'es pas conscient de ça, Caïn? Caïn Chilombo, tu vas se suer comment? Voilà, bandeko bana someko le Congo, tolobaka, tobelelaka, oyoka kamalamu, oki biso malamu, oki biso te, ekozala passe de yepona yo, oyoki biso, o respecter en kamotolobi, ya solo ekozala sengo mingi, bo passer message na bandeko, nyonso oyo, bazali kolanda biso, à gauche, à droite, n'oubliez pas, la rabino, numéro de biso téléphone, yango ebore tenakango, appelez-nous sur WhatsApp, n'oubliez pas de nous appeler sur WhatsApp, na ba numéro oyo mi balé, ceux qui besoin d'informations ou besoin de suggestions, il y a ça dans la chaîne, n'hésitez pas de le faire. Merci Nabino ba o nyonso makanisa la chaîne na bango na ndenge ya lisungi ke basu la chaîne na bango pour définir le foot à courant, essayer le foot internet, essayer pour changer ba appareil matondo nzambe apambola bino. To pesi rendez-vous na biso mokolo ya lobby jeudi tozalina information na biso lobby jeudi, n'oubliez pas matondo ingeta ibobo